c'est Frida Bacharme. Naeli bino sanga kitoko balobi CL News TV, CL News TV. Babi site kitoko yena mpepa kitoko ya yemoko Christelle la Rose. Balobi Christelle la Rose fille na bagage. Babi il y a différence. Là-bas zéro. Ma bé babi CL News TV. Babi site moko izana ba news ya kitoko. Bana poto nyonso Allemagne skala dila sozali Londres sika titi matondo nisha matondo bozali balobi bana poto nyonso donc Europe mobile babi to landa CL News TV ya Christelle la Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika. Salut très chers internautes, nebi que vous êtes vraiment ébélés pour na kolanda biso de partout dans le monde, bana monde entier, bana Paris, partout dans le monde. Car ndenge to laka kibino ke lo tozana matanga ya moko na amoko artiste musicien o perdre papa na Robino Mundi wa perdre ki papa na toza wana sur le terrain corps utiko bimaka siko yango babi ke to le na baye bazolela yango tewe to kabola mawana biso elongo na ye mawana biso elongo na CL News TV eza wana ka pona ko kolela na elongo na Christelle Mamula Rose l'uranium de la presse lelo to kiti sur le terrain tozo avis ya moko moko ya ba famille car ndenge to la carabino c'est parti.
Toki mama pensé batterie de Camille Balzer. ayebi que non soki atengami moke par rapport na banorme opesa Apa
Bonjour. Ouais, bonjour maman Nanga. Un bon santé. Ouais, santé pepele ka ndozomona. Tonto e ba impressionnant par rapport à matanga lelo. Bon ba impressionnant ngeza make biso nem to kufeli. Biso nde to kufeli o aboti papa, do papa o aboti président nanga yi Robinho Mundibu. On comprend papa o pena aboti président nanga Robinho Mundibu ye wana. Tala do ezande biso nem to kufeli do passe na mutema ya kosakana te. Passe na mutema to uti morke ezana morka ma ya kan kokolo ti to komi ana kitambo na kan Babylone yo ebika kanga matie mabuza aigle noir attaché de presse porte parole ya Robinho Mundibu na présenter ba condoléances les plus attristées na famille à Kelembi Mobimba yo ebika en tout cas to na matanga do mawa fort na mutema mais na moni ba ministère msoute na ebite so bozaki na bango depuis ndaku depuis morgue to ndenge bon moninga matie mabuza aigle noir ti naza pembeni pe na président na ngai do ba artiste bazo benga na bango comprendre ba artiste bazo benga o pe ba mona ke tana bango pesa mibaya ba ya do depuis to ti mort ke ti to komi awawa to monino artiste moko te akomi awawa do na ebite soki ba ozala na ebite meso ba yepe ezaka ko kabula mawa na ndeko na bango Robinho Mundibu pona orchestre mo chiffre 9 mobimba ya le grand Manitou l'homme qui mane tout oyebaki papa. Ah mais ça papa wa boto ba témoignage oza nango pona papa peut-être même sous bazaki occasion te ya ko so ba témoignage po ebisa biso nanu papa kufeli nini po batumsu pe bazaki po occasion pe ya koyeba nguti. Bon papa so akufeli nini ezaka yebika ka santé déranger moi moké toza batu to belaka yo ebika ka lobi po ko bela okoti po hôpital soki nzamba senge ke tana ekoki papa santé déranger ki ya belaki pena abelaki azaki mo maladi pena mingi pena te ezateke maladi moka ba pasi so pendeli ma abelaki me ti nzamba yo zwara molimo na ye apema na kimia kwa
témoignage. Bon témoignage ezaki papa azaki papa moko papa bolingo azaki papa moko boyeka ndo mona Robinho Mundibu azalaka kande pe papa na yazali do asolaka bien na biso aroya ondima te ke bino bobo salaka pa Robinho asola na bino normal asekisaka pe batu azape gentil au moins pe ayo matie mabuso salaka akabeli pe mo mukie do aza papa mo pe na bien talaka papa pe na azaki pe na make ayebisa biso pe na bana pe na botambula na kimia ngana za colonel soki bozu problème soki bino boana mabe na olandela bino te soki bino boana malambo boana raison na olandela bino daza papa mo ando sola bien pena. Merci beaucoup. En tout cas merci pena do tiomoni awa to za awa to uti de mort que to commis déjà awa en tout cas bande ko tout bolanda biso ngai matie mabuza aigle noir porte-parole ya Robinho Mundibu to za awa yo ebika ka matange kunda malobi et lobby suite rosala. OK c'est bon na ebika ngamo na zano na compte chiffre 9 mobimba ba artiste ba roya na bango belé yo ebika ka. OK merci beaucoup. OK merci bye. Bonjour. Bonjour. Et Bonis. Hein, ça va quand même, mais santé mususu ezaka liwa oyo ekomeli ngai. Témoignage pour na papa. Bon. Témoignage okozala na oya fandi pembeni na ngai ndako okyo témoigner po bango nde bazaki na ekotonga nazaki na Afrique du Sud. Tant na yeki sangwa liwa nde na ye. Sala kyo ndenge ni tango recevoir ki sango. Mama ata yo moko sango ezali pasi parce que zaneti etene nanga moko ekatani omoni azalaka ex mari nangai ezeteni moko ekatani. Merci kundango lobi zaneti etene nanga moko ekatani. Merci beaucoup. Merci na sepel parce que bozaka vraiment ebelé pour na kolanda biso to comme vraiment na suka na ko benga ngo suka meza suka te parce que lobi to koya lisusu pour na enterrement o ba ko enterrer papa Robinho Mundibu vraiment na merci na attention na bino parce que bozaki vraiment ebelé pour na kolanda biso c'est Elnews TV mon pépé ya sika c'est Elnews TV sito na jeu makasi elongo na cameraman na Amiel Moulofa o alandara toujours ta na samo ebelé boy mais ye azana toujours kaka pour na ko soutenir biso. Merci Nami Tokutani lobby pour la suite et fin ya matanga ya artiste musicien na biso munene Robinho Mundibu Tokutani à la prochaine. En tout cas ba fanatique nyonso ya bonne musique ya théâtre ya Betibis ya Kindobika ya Mamuna biso Christelle ya musique congolaise quoi. Donc voilà, bon s'abonner na CL News ya Christelle Mam. Donc babi CL News nde elle a bouche les news des stars CL News ba fan tout beau s'abonner na CL News un site namina kitoko ya maman Christelle Mam. Bon moi ba théâtre kitoko ba film kitoko bon moi na ba news ou actualité ya sika quoi image pe kitoko ya cameraman na biso e mo sima le Gaulois